Waouh! Bonsoir à tous et à toutes. Les lotos comment convertir document nabiso Word en PDF et puis comment convertir document PDF en Word, vice versa. Alors, tu allez kobanda. Programme tu allez Acrobat, Adobe Acrobat. Alors, ce que vous allez installer, problème est you good to go. Awa oko zwa document ya Word, au cliquer droite dans souris na yo. Alors, au yembala moko na C ya boîte de dialogue oyo oponi convert to Adobe PDF ou convertir en Adobe PDF. Au cliquer wana et kozangonga moke akotuna yo se esikani osepeli o sauvegarder document na yo. Alors to sepete to sauvegarder yango na desktop na biso. Alors toko cliamba ko cliquer na save to sauvegarder ndebo ekozonga moke e ko bandasika ko convertir yango mbala moko na Adobe PDF. Yango ko umela te ko zangonga moke e ko banda loko ezo fungwa na Word inzo kate ko kende kini ko fungwa masika na PDF. Si mengonga moke e ko se convertir pe makamunyonso e ko sila yango e ko koma mbala moko na Adobe PDF. Kote wana ezwa kangonga mwa moke kasi simonga moke yango e ko komande bomoni awa mbala moko e komi na Adobe PDF. Donc, document nabiso, vous allez déjà sauvegarder, vous allez convertir déjà na Adobe PDF. Boesika, toko kanga, poto mona ili susu. Soki to kangi, to moni place de sauvegarder ye abimia wasika na Adobe PDF. Kote wana likamboza to ko fungo supona ko mona ili susu, soki fungo le moni ye ali penza na Adobe PDF. Sika soki to lingi to zonga sa ili susu na Word, lolenge kani toko sala, toko jasika awa to ena file. Save as. Ce qui te komiawa, nesika to kolanda molongo, to yena C na Word, ne to ko sauvegarder sika na Word 97-2003. Ne to ko cliquer wana, akotuna biso wapi aza sauvegarder, to ko bongola kombo mwa moke, po ba ko kalate na oazlaki wana liboso, to ko longola eteni, to cliquer lisusu na save. To sauvegarder yango sike ko bongwa na simengonga moke po na ekoma lisusu na Word pomoni awa eza ko kende mwa malembe kasi simengonga moke yango ko koma mbala moko awa soki to kangiawa to kotela place to bombiye to moni a créer lisusu document mosusu wapi ezali sika na Word soki to fongoli to komona peza solo ete efungwami na Word. Alors, lolenge wana nde lolenge ya ko convertir ba document na biso na Word na PDF, PDF na Word. Donc, boyende to kosala mbala ya sima esengeka to installer programme na biso Adobe Acrobat makamnyonso ekozala pepele pe ekozala pole. Merci beaucoup pona bino. Merci pour bolandi biso pona mituna nyonso botuna biso yango na compte na biso Facebook ou appelé page kitoko ya Mbote Creative. Boye to ko répondre bino na mituna nyonso pe to ko sala ba video na bino ya posa mpo to ye kolelongo. Merci beaucoup.